3 fois www.radiosonseffet.com. Mwangaza moi Congo, Mama Lumière Gisèle Longa. La lumière, Africa Téléma, Congolais Téléma. Une chanson Ekomama, Eyembama, Pe Futama, Nayemei. Lamuka Lomwana Kongi. Écho de combattants. Landa émission Malamo. Kasi yokana no ennemi ya Congolais c'est Congolais. Ennemi africain c'est africain Yemei. Landa Loyembo. Beta bikelekelo pona émission kitoko pe na nzembo ya kitoko ya Mwangaza mwa Congo. Afrika yoye Telema, Afrika yoyo. Tobatela la République démocratique du Congo. To sangana to panyani pona nini. Congo oye, Afrika oye. À qui profite toutes ces guerres en Afrique, unissons-nous pour la paix. Souviens-toi de femmes violées, souviens-toi des orphelins, souviens-toi de veuves. Mawamingi, baï politique, ba guerre nyonso yo ba combattant. Unissons-nous pour la République démocratique du Congo, pour la paix. Violet, souviens-toi des orphelins, souviens-toi de veuves. Betana no mwa bikelekelo pona Mwangaza mwa Congo, Congo 10. Toke na yo Telema. Africa Téléma, Congolais Téléma, combattant Téléma. 3 fois www.radiosonseffet.com. Elekela kande awa masolo ya solo. Totika kobunda ba combattant, ba résistant, ba patriote, ba politique. Tozala lisanga. Congolais yoka kolela ya Mwangaza mwa Congo. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nzambe tokobele la puissance na yo. Nzambe tokobele la ngolu na yo na kati na mboka oyo. Nzambe tokobele la bosembo na yo na kati na bitumba oyo. Tikala nzambe na ba oyo balingi kotikala sembo. Mboka oyo koko kufa boyete moyenge bene na lolo. Yonde nzambe ya bitike. Yonde nzambe ya ba oyo nyonso si ba stopi makila. Yonde tata ya bitike. Ya ba femme nyonso violée, même des hommes violés. Bolingo esili na kati na mitema ya ba Congolais pe ya ba Africain. Moyenge bene tokobele la puissance na yo nzambe. Omi moni na sali susu na kati na bitumba oyo nzambe. Bipa inyoso mongu na akoti kende ko détruire force du mal au nom puissant de Jésus. Yonde nzambe, assez de guerre, assez de matongi, assez de trahison, assez de buzoba. Na kombo na yes, tolingi kimia. Oh yes, tolingi kimia kati na Congo na kati na komba. Merci studio. Matondo mingi wana mpeve komiko ya donc matondo mingi na studio na loyembo ya kitoko Africa Téléma, Congolais Téléma, nzembo yekomama eyembama pe futama na Yemei Mwangaza mwa Congo Mama Lumière Gisèle Longa ye oyo azosala émission kati na bino. Tozaki na besoin ya mbongo ya bapaya. Tozaki na besoin ya Tintan. Tozaki na besoin ya mbongo ya ba kolabo. Non. Ya ba traître ya RDCT. Tintani kaka. Ozo bwaka mwa 2, 1, 5 tie koki pona Congo okei enregistrer loyembo. Topesa mongongo topesi ngonga topesi makasi
pour la République démocratique du Congo. Bino boye ko pesa nini bulu yeke. Boye ko pesa nini ba intérêt personnel. Boye ko pesa nini bitumba ya leadership. Boye ko pesa nini division. Boye ko pesa nini makaneli. Boye ko pesa nini kufa. Boye ko pesa nini matongi. Boye ko pesa nini opportunisme. Boye ko pesa nini molili mabe. Écho des combattants. Émission yeye pona ko pesa mwinda. Ndenge komona nga ezali mwangaza mwa Kongo. Mama Lumière Gisèle Elonga mbote. Epa nyonso kutami ozolanda wayo mama kimia na mokonzi Yesu Masia ebila pe evanda kati na yo. Merci mingi po bomesa na kopesa wabino mama litoi mwangaza oyo aloba penza bitumbo oyo tokende nango na ndenge ya bakongodiste. Tokende nango te na ndenge ya fanatisme. Parce que fanatisme ezipaka miso. Ata mabe ezali okomona te. Ata libulu oza meme prêt odinda na libulu okende po na leader na yo. Mais tozala prêt, hein? Totomboka to nganga boy po na mabele nde ya Congo. Topekisi bino bokumisa ba leader te. Mais bokende na aveuglement te. Bokende te na adoration. Soki mabe ezali sengeli koloba mabe. Eza nini yango tokokamwa mabe ekoti. Thème na biso ya mokolo lelo toye koloba lisolo yo. Qu'est-ce qui se passe entre Daniel Safou et la personne d'Honoré Ngbanda oyo azali président ya Apareko ezali Alliance des Patriotes Congolais. Eloko nini bakowelela Daniel Safou alobi Apareko esengeli ekufa. Pour nani esengeli ekufa tout au long ya émission Bokuyoka tokobeta basete Daniel Safou alobi a traité Honoré Ngbanda de nazi. Pour nani nalobi yango na se parce que na mboka oyo ya balma kombo eloba makatena engongo ekasi. Pe soki olobi yango ozali na likama mais ya traité Honoré Ngbanda de nazi. Oyo alinga yeba nazi. Ezali nani landa histoire ya balma nde okoyeba pona nini mwangaza zolo bango na mongongo ya se nazi. Po ezali likama balobaka yango te mais Daniel Safou apaiser bamona ye ayebi penza likambo alobi grandeur gravité ya likambo wana azali intellectuel sûrement ayebi yango tout au long ya émission bokolanda bokoyeba yango kasi batuni ye ba leader mosusu azape aleki yango tozali koya na kati na émission na malembe landa wabino mama Lumière mwinda kopelisa mwinda pa nde ezali malamu kokweya na kati na fanatisme na elengeye na division na kobendana na bitumba tolobi te tokanisa ba femme violée tokanisa ba veuve tokanisa ba orphelin tokanisa mboka eza kokende matondo mingi studio balancele biso elema wana bongo tokoba na bandeko merci. Si Ngbanda pense que son passé est passé, je les renvoie dans cet ouvrage-là. Tout passe. Le passé ne passe pas. Le passé de Ngbanda ne peut pas passer. Bato bazola na Ngbanda lelo. Bazo finga bato. Bazo sala mobulu na poto. Soit déjà bata Apareko. Je lui ai donné le mot d'ordre. Apareko fait kufa. Apareko fait kufa. Awa kutu ezati. Yebisanga siège Apareko na Congo ezati. Na Mbandaka, na Bujala, na Katakokombe. Ou apesa. Au nom de l'unité, un peu bino bosala ki moi périple pour ne pas le bosso. Oh non, mon frère, ndeko na ngai. Eloko na loba omba lebele. Si les Mobuti se sont revenus suite il y a manque d'expertise, n'est-ce pas, il y a Afdel. Matondo mingi, en tout cas bandeko, je crois que Bolandi Daniel Safou Malamo studio zongisa lisusu élément oyo bongo tokokende malembe na ko décortiquer moi moke ba propos oyo est tenu et pas ya Daniel Safou oyo engagé kaka ye matondo mingi studio balancer yango mosala kitoko écho des combattants. Ah, Terminator. Ce qu'aucun a Kitambo Mouna est tel. D'ailleurs, je vous dis, j'en profite à travers ton émission. Nous sommes en train de constituer un dossier judiciaire. Yangwanda. Ndeko, je t'envoie, Batubatanga livre oyo. Baluka yango batapoto. Tout passe, sauf le passé. Le passé ne passe pas. C'est ça l'intitulé du livre. Tout passe, le passé ne passe pas. Si Ngwanda pense que son passé est passé, je le renvoie dans cet ouvrage-là. Tout passe. Le passé ne passe pas. Le passé de Ngwanda ne peut pas passer. Bato bazola na Ngwanda lelo. Bazo finga bato. Bazo sala mobulu na poto. Soit disant bata Apareko. Je lui ai donné le mot d'ordre. Apareko fait kufa. Apareko fait kufa. Ah, écoutez ça. Yebisanga siège Apareko na Congo ezab.
na Mbandaka, na Bujala, na Katakokombe, ou à Pesard, na Bikwa. Mais au nom de l'unité. Matondo mingi bandeko bolandi apareko esengele kufa lobi tango akomi penza kote ya apareko esengele kufa ndeko penza atomboli mongongo ndenge ba nganga nzambe ba pasitelo ba sembola ka mongongo ekasi tango tokoma kana tango akobengana esprit de gege omoni ndenge penza ba pasteur ba balobaka je t'ordonne toi Satan sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth oyoki ndenge Daniel Safwa beti et d'ailleurs j'ordonne apareko esengeli kufa na engongo pe elaka ekasi. Merci mingi bandeko nyonso bokolanda biso me tokotuna mpona nini Daniel Esafu alingi apareko ekufa. Daniel Esafu akotelemela Honoré Ngbanda na apareko mpona nini ezali mituna bandeko ebele bazali penza komituna ezali mituna ebele oyo bandeko bazali koyeba te kasi bandeko balobi au nom de l'unité to sangana quelle que soit ba tendance confondue to yeba penza kosikola mboka na biso yembo to tia lisusu ba propos ndenge naza koloba ezali kaka ko engager Daniel Esafu to sala nano quand même moi lisolo to betela bandeko baza kolanda biso peut-être balandi masolo ya bitumba oyo lelo to kene na bango moi mokuse kaka na résumé na oyo biso bapandisa ngo na kati na etumba oyo tokoki koloba par rapport ya ndenge tango tosalaka ba émission tomonaka ba intervention ya bandeko bazali entre les deux parties, c'est-à-dire bah oui bazali le pro l'UDPS ou Papa Etienne Tshisekedi et le pro Honoré Ngbanda soit la Pareco kobenda na bango eza na niveau ni ya part oyo soki peut-être bazana ba kati na bango ya CCAC ya mai oyo biso penza toyebaka te. Bandeko na ndenge biso toyebeli ezali likambo discours ezali mibale ezali na kati na bokeseni. Le pro Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba to les Tshisekedistes ou bien bato ya Mokongo ya B50 Mokongo ya Nzoko mobange ya Bogar oyo ngai na benga kaye papa oyo akufina beauté na âge akomaki nango blague te. Donc leader moko ye a telemisa ba génération nyonso moni ye na bana ya 5 ans 2 ans 1 année ba bébé ba botami boya tiki bango ba kei ba ponaki na bango ye na vote koka mona mokili. Donc voilà azanga génération atiki biso akei pe à son âme bango bazali na discours ya likambo toko benga bakokende élection. Pour eux Hippolyte Kanambe est considéré comme un opposant congolais, un opposant politique, tandis que batu ya Pareco, les Ngwandistes ou bien Papa Honoré Ngbanda, ya zaina discours à lobby, le Congo est occupé. Donc occupation et zaina kati na RDC bakenda ka élection na mopayate. Mais il y a eu des moments où batu de pes ba reprocha bango batu ya Pareco ba lobby, mais en 2006 vous avez soutenu Jean-Pierre Bemba Gombo. Oyo lelo azali esika na pasi na laye kuna azali mokangami bakangaye. Et alors, slogan ezalaki à l'époque, to soutenir mwana ya mboka. Ba soutenir mwana ya mboka et PSG accepter l'inacceptable. Et en 2011, lorsque Papa Tshisekedi alobi akozala candidat na élection, la Pareco balobi ba kendaka élection na mopayate. Le pays est occupé et Kobenda na banda ki na bataille de PES balobi si vous avez soutenu l'UDPS les Jean-Pierre Bemba l'MLC en 2006 comment voulez-vous maintenant boya koloba que bakendaka élection na mopayate mbutu bendana mabe ekotaki ndenge mabe ekoti lelo et ezalaki makasi jusqu'à ce que Papa Honoré abimisaki eloko tobengaka kulutu ya kobenga toujours le défunt Kulutu. Papa Etienne Tshisekedi ti nenge tolobaka vi atiaki na se atie na se na tous les Ngbandistes et la Pareco ils ont quand même soutenu hein, donc peut-être na ça entre guillemets l'élection de 2011 tango kei ndenge kendaki papa lobi Papa Etienne a ko gagné ba élection sûrement ça eza maloba ya Pareco ou bien Papa Honoré a ko gagné ba élection mais a kozwa bokonzité. Et kei balobi boto bopesi biso raison lelo a gagné l'élection mais avant dina yango te mbutu molili kobenda na ekota tina lelo Papa Honoré avant dina discours ya occupation et vraiment baza ko condamner ba acte politique entre guillemets bango baza ko sala ya ba dialogue
il y a dialogue oyo apareko ezanango d'accord te. Donc à notre niveau oyo toyebeli na intérêt ya mboka ko benda na oyo bango ba benda na kayango wana apareko na UDPS. Mais l'allure où vont des choses penza d'abord l'allure kaka ndenge bandara ezaka bien te, mais maintenant l'allure où vont de choses et comme penza ko kene makasi. Yango moni biso na radio sans effet tozali koloba toboyi ba isme awa na ba east tokende na masolo ya République démocratique du Congo awa ezali si la pareko esali mabe to critiquer wana komona bato ya pareko balobi ozaka Tshisekediste. Soki ya pareko esali bien bobeti maboko wana omoni bato ya Tshisekedi balobi azaka ngwandiste. Soki UDPS esali bien bobeti maboko. Donc soki Fayulu asali bien bobeti maboko, Fayulu asali mabe bo critiquer pona azonga na nzela. Donc ba fan ba iste na ba isme baza vraiment na difficulté à accepter reproches et critiques par rapport ya ba leader et puis ya ba mouvement na bango. Et alors biso tokoki ko vanda te tokota pe na lirwana. Donc tout ça là abus de l'admiration. Nous ne pouvons pas les faire. Biso sengeli totika na droit chemin. Mais je n'ai pas dit bango baza na droit chemin te. Mais je dis que bandeko esengeli ba sosola wana tozo bunda mabele ya Congo to empêcher bango te au moment opportun tango mboko ekosikolama. Et alors ba leader na bango tout bakene na élection oyo kozala que le meilleur gagne. Oyo ko gagner ye wana komi mokonzi ya République démocratique du Congo. Mais pour l'instant en tout cas tozali na kati na likama Hippolyte Kanambe ya pikami wana siko bo welani bozo wele la résistance bozowele la opposition, bozowele la occupation, to bowele la ka nini. Tozongi na masolo. Bitumbo yonga na ebisi bino oyo biso toyebi à notre niveau ba wele la ka yango na moins ke baza na ba katimini na bango oyo bango ba wele la ka. Daniel Safalobi apareko esengeli ekufa. Ezo lekate na bandiko ya pareko. Ezo lekate na bangwandiste. Ezo lekapete na bana ya Congo mususu oyo ba monique c'est pas le moment oya biso to sala nini to kabwana. Matondo mingi bandeko biso to ko sembolela bino se ko sembola oyo ezali ko leka ndenge to lobina écho des combattants to koya ko kamataka ko swana nyonso ezoleka na kati na bitumbo soke bimi na lieu public et bimi na ba réseaux sociaux. Mais il y a des choses oyo biso to yebi tant que ebimité na libanda bato bayoki biso tokobuma yango ndenge tolobaka to batela. Metango bango moko babimisi bozoba to kimayele to bolamu to mabe biso tokoya kosala nini kosembola pona ba brebis perdu pona ba milimo ya pete bato bazaka penze esprit makasi te bayeba na kosielu muka te talatina biso toye kosala écho de combattants. Daniel Esafo alobi bongo bandeko nanga yo moto kolanda biso lobi boni tia mwa bikoma na yo na se wana eko permettre biso to ya kosala lisusu émission mosusu oyo bino baimboka ba congodiste bato oyo baboyi bitumba oyo ya ba leader bato oyo baboyi bitumba ya ba ngwandiste Tshisekediste Fayuludiste biloko euti wapi ya isme na ba iste yango nde moto eko boma komba kobenda na nyonso ezali yango. Bolandi Daniel Safu ndenge abeti sete. Bitumbo biso toyebi yango wana. Mais ekomi ya niveau yo pona nini tokolanda obekaka Daniel Safu studio tela biso lisusu Daniel Safu baimboka balanda. Lokole bimi na réseaux sociaux biso tokoya kosembola. Te ngongo yo bai politique ba leader ba fan bako comprendre que sengeli ba bomba makambo na bango. Soki bako bomba yango te. Bako yakaka nango kaka na ba réseaux sociaux et des combattants ekoya kosembola po baimboka bayebela vision tolakisa bolamu na bango pe tolakisa bojoba na bango pe tolakisa ndenge batata mibimba mama bibimba bakoko baleki bakulutu bayaya bakoswana bakobendana bakobunana na ba réseaux sociaux. Studio à vous l'antenne. Oh non mon frère ndeko na ngai eloko na oloba omba lebele matondo mingi studio akochela biso bokoka Daniel Esafu penza ndenge akonganga ne. Demandez les anciens officiers militaires te diront c'est Ngwanda boni batu ya bomi bebele bakende okake l'esprit est fort la chair est faible. Daniel Esafu azali na kotuntu kama Ngwanda boma batu na mboka o Terminator
moto akotisi tribalisme na armée, c'est Ngwanda. Moto akotisi songi na armée. Demandez les anciens officiers militaires, te diront, c'est Ngwanda. Boni batu ya bomi, bele bakende exil ba na poto, ils sont aux États-Unis, en France, c'est Ngwanda. Lelo Ngwanda komi mutu. Par quel discours, par quelle magie? N'oublie pas. Oh, bino bakasa Ngwanda za moko batu mso bengo Ngwanda zobuna. Quel est l'apport de Ngwanda? Nous avons obtenu, n'est-ce pas, les sanctions ciblées. Apport à Ngwanda za na ba sanctions. Eza ne loko moko kaka, oyeko ko isakabila. Eza ka loko moko. Mondo kité, charité. Et loko moko ka ko aligner batu en quantité industrielle. Congo. Zéro. Congo est koufi. Nous devons inventer le Congo. Le Congo n'existe plus. Pourquoi ce Congo n'existe plus? Il faut partir dans un angle purement juridique. La Constitution n'y est pas. On a tricoté la Constitution. En fait, elle est là, mais c'est le problème d'applicabilité des lois qui... Mais lorsqu'on n'applique pas la Constitution, je crois qu'à une simple raison, on peut dire que cette Constitution n'existe plus. Pas pour ça, les Yango les sous-soutés. Les applicabilité pour Yango ezali. Yo za na pantalon na marabolumbu na balabala. Okobi saka batu na za na pantalon, mais là ta yango te. Oko bolumbu pour la nini? Constitution ezali sous-souté. Pour te constitution ezala, ba ya mayele, ya mboka, ba papa episcopo, elongo na classe politique, ba yokani bongo, ba zonga na constitution. Moko ya musaya tokende ko sala na Paris yango les retours à l'ordre constitutionnel. Tobimisi bongo accord. Accord yango badundi yango. Omoni mamba passeport. Matundu mingi tokoya nango Daniel Esafu alobeli makambo ebele, makambo na passeport, makambo ebele, mais tokovanda mingi na ba point oyo ye a touché à Pareko na papa honoré tokosala lisusu eko de combattants mosusu to ya kovandela ba point oyo pe ye asimbi. Daniel Esafu alobi tingi tokobandela ba propos oyo eza ko engager kaka Daniel Esafu. Biso tozoya kosembola bolamo nyonso bawe babengami ba politiciens congolais. Ba résistant ba patriote congolais oyo bango babimisi na kati na ba réseaux sociaux po ezosala mabe ekoti. Alors biso sengeli to sembola te bango bakotika makambo oyo bakosala. Daniel Esafu boyoki ndenge a traité papa honoré abuma bato tina ezali nini ye moto akabola armée, ye moto asala songo tobo na kati na armée, ye moto makambo nyonso apesi ye. Mais soki toye pe na kobendana na bango ezaka na ba réseaux sociaux bango pe bato ya Pareko bapesaka fololo to malasi to casier judiciaire ya malamu te pe epai na IDPS to epai na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bango pe balobaka o papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye nde azali kutu le père fondateur ya MPR. Papa na biso to toloba IDPS makambo bango pe bakosenga makambo oyo ya Kimba. Sikoyo ndenge Daniel Esafu akoloba boye bato na Pareko tango bakozwa pe bango pe babimisi casier judiciaire oyo ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atiki biso te. Bongo sikoyo makambo yango neti oyo kanambe pa ya vandi ezosala ye mikolo mikuse po yakende na Rwanda na mboka na bango. Toko mituna makambo oyo nyonso ekosala bobengani ya kanambe to ekosala penza makambo nini nayebi te. Ba dépôt ya ba plainte soki bazali ko reconnaître gouvernement Hippolyte Kanambe bakende ko déposer ba plainte kuna na tribunal ebongo bakende kosamba to ebite soki réseaux sociaux babengi na komo na Facebook, Skype, WhatsApp, Imo ba oyo nyonso bino boyebi yango nde ezali tribunal ekokanga papa Etienne Tshisekedi esambisa ye na ba crime oyo bato ya Pareko basembolaka mutuna oyo pe Daniel Esafu akoloba yango nde ezali tribunal oyo ekokondane pe ba peine oyo to ba biloko oyo ba crime oyo papa Honoré Ngbanda sali selon Daniel Esafu pe oyo elobaka bato na Pareko ba pro Ngbanda ba oyo balobaka pona papa Etienne Tshisekedi yango toko mituna ba auditeur oyo balandaka to bato nyonso bakoyoka na ba réseaux sociaux nde bango ba juge
ezalaka information bapesaka biso eza malamu mingi me kozala bien mingi tomoni yango na tribunal ndenge muze ntango ayaki basambisaka bato boyeleki en direct ya télévision napekisi bato baloba yango te napekisi mpe te bainforme bato biso tozotuna kaka na cadre ya bitumba po soki totali bien tolobi tokolobela la République démocratique du Congo par rapport ya nini barwandais ndenge basala nini bakotela biso siko ntango tozobeta baboro oyo ezobenga na kanambe na RDC to ezovandisa kanambe na RDC eza kaka makambo tokotunana tokomi lisusu tokende epai na Daniel Esafu nalobi mosantu aza te na bango nyonso ezala bato na ngambo na Pareco ezala bato na ngambo na IDPS na bangwandiste na batshisekediste tokoluka pe botindela ngai soki bozali na oyo pe ndenge biso tolobaka na lingala ya bana ya Kinshasa ba oyo babeta pe bangwandiste ba oyo babetaka papa Etienne Tshisekedi soki pozali na yango tindela biso yango tokosala toujours écho des combattants po tozoyeba te makambo oyo nalobi mosantu azali te mais lelo tozali komituna Daniel Esafu alobi Apareko esengeli kufa pe apesi papa honore ba crime oyo bino boyoki apesi kasi tosuki wana te tozali penza kokoba na kati na émission na biso bandeko balanda penza na kati na bokebi studio j'espère akotika mwa ngonga moko bolanda po ezali na esika moko oyo Daniel Esafu penza alobi omoni bato kola bapapa honore ngwanda bazali banasi nalobi yango na mongongo ese parce que tofandi na poto biso soki otali histoire wana kombo wana soko kei na mboka balema tokobenga bango banani bana nkasi soki banoko soki bana nkasi soki banani balobaka yango te ntango mosusu olobi yango olobi na litoi ubie olobi yango na mongongo ya se soki olobi yango na mongongo ekasi ntango mosusu okozwa likama mais Daniel Esafu agangi yango oyo effort bon est-ce que ayebi lisolo ya banazi bon sûrement ayebi yango po azali intellectuel alobi papa azali yango mpo na nini toyebi te makambo ezali kopesa biso pasi mingi pasi na ndenge ya kosakana te ntango tozalaki koloba totika makambo ya iste ya isme totraite bato nyonso na même pied d'égalité na etumba oyo soki moto asali mabe tolobi mabe soki moto asali malamu tolobi malamu kaka bino bafane ba iste ba isme bozalaki kolinga te soki basemboli likambo ya lider na yo siliki voire même moto mosusu makaneli wana bosalaka ba lider na bino to batindaka bino na mituni penza bato ya IDPS bakanaka bakobeta na kobeta yo po yo sali critique ya IDPS na démarche oyo bakosala po na intérêt ya République démocratique du Congo bakandi bakobeta Félix Eto papa Etienne Eto secrétaire général na bino moto atindaka bino fanatisme ko tinda moto asali likambo sans kutu leader ayeba est-ce que ba leader na bino makambo Daniel Esafu akoluba et engagé ye to et engagé IDPS c'est ça le problème donc biloko yango epai tozoloba ezalaka mwa compliqué makambo yango bato pe ya Pareko bakanaka bato po yo lobi makambo démarche ya Pareko eza bien te ou bien lobi discours papa honore asalaki en tout cas esimbi te bon soki bato bacritique yango yo moto kanaka bato beta bato papa honore moto atindaka yo to Apareko moto etindaka yo eza bamituna oyo biso tokoma komitunana sikoyo bato bakanga monoko ba journaliste bapesa sango te bopesa masolo mosusu ya mboka bon awa Daniel Esafu aye ezalaki motuna journaliste atunaki eto ye moto abandi kosembola ezali penza masolo tokolinga tosembola mpe toyeba to comprendre écho des combattants bokolanda bino moko boyoka studio bundana na yango meka kotiela biso baparti okokoka soki okoki te tokoya ata na video mosusu malobomboka yo de la dictature à la démocratie mais ba stratégie oyo eza mise en place na kati ya buku wana eza moko kaka ya stratégie la réaction pacifique mais lolenge nini bayimboka esengeli batelema bayike batelema soki batelemi bayike lokola bango bakolomboka dictateur à kozonga nsima. Regarde un peu Kabila, regarde l'histoire. À chaque fois que le peuple avance, Kabila recule. À chaque fois que le peuple s'en fout, Kabila se maintient.
matondo mingi tofana nao na likambo Daniel Esafu alobi likambo ya Kanambe ezali ezosenga engulupa na peuple asala nini abima. À chaque fois que le peuple avance, Kabila recule. À chaque fois le peuple recule, Kabila avance. Kasito mituna nano motuna. Et tango ekomaki application ya article 64, nana reculaki. Ezalaki Kanambe, tu ezalaki peuple, tu ezalaki bino. Oyo bokendaki na une élection. Tolo bape bosembo no? Banani bazunga kisima. Pour Yolobi, à chaque fois Kabila avance, à chaque fois le peuple recule, Hippolyte et Kanambe s'avance. Hein? À chaque fois le peuple s'avance, Kanambe recule. C'est-à-dire, bino tango peuple avance qui, Kanambe recule qui, binonde boyaki wana. Binonde bato boyaki wana. Boyaki na katikati. Bopesi Kanambe peuple bo stopper moi moke peuple. Siko qui manipule le peuple? Ngai na tune kaka motuna par rapport ya eloko ya beti wana. Toko koba studio, bolimbisa bandeko, ezali facilité ndeko azobunda na bundana pour azwa penza ba élément oyo esengeli na biso to sembola. Merci. Senti mobilité. Voilà, to comme ali kama passeport. Ah. Pour na biso Congolais za su nyamate. Congolais coach esprit. Congolais za su te Congolais era zaira bangbanda na ba manda na ba Congolais te. Oui, comme na ba yaya ba noko ba komoni Yoko to loba makambo je crois vidéo on atala ngo chez un ami Daniel Bumba Alexandre vidéo moko yoko to tomboka makambo no ring bando bina ko kinde kuna na ko boxo no ring bando na ko zonga na ko bisa mutu te ki vidéo ne choka ba to so alors que yepe awsa la lutte na ndenge ne nebi ke honorable Daniel Bumba ko to di ngate po yem Alexandre vidéo na bisa yo ndeko na ngai bandeti bangwanda baza ba nazi moni droit de l'homme tezobikisa bango. Matondo mingi boyoki penza c'était ndeke ndeko Daniel Esafu alobi ba propos ezali ko engager ye. Yango nalobaki tozoya na écho des combattants. Poto sembola émission na kati na bokebi bonso. Na bolamu nyonso ba combattant ba kosala na ba politiciens. Mais mingi na bojo ba pe na mabe oyo ba kosala. Écho des combattants. Boyoki ndenge Daniel Esafu alobi. Studio ya kozongisa sango lisusu po boyoka malamu tango moso eleki lokwa na matoi ruru. Boyoka malamu bongo tokoba. Merci Bingu Studio. Regarde un peu Kabila. Regarde l'histoire. À chaque fois que le peuple avance, Kabila recule. À chaque fois que le peuple s'en fout, Kabila se maintient. Moni mamba passeport. Au senti mobilisé. Voilà, to comme ali kama passeport. Ah. Pour na biso Congolais za su nyamate. Congolais coach esprit. Congolais za su te Congolais era zaira bangbanda na ba manda mubutu na ba Congolais te. Oui, comme na ba yaya ba noko ba komoni Yoko to loba makambo je crois vidéo on atala ngo chez un ami Daniel Bumba Alexandre vidéo moko yoko to tomboka makambo no ring bando bina ko kinde kuna na ko boxo no ring bando na ko zonga na ko bisa mutu te ki vidéo ne choka ba to so alors que yepe awsa la lutte na ndenge ne nebi ke honorable Daniel Bumba ko to di ngate po yem Alexandre vidéo na ebisa yo ndeko na ngai bandeti bangwanda baza ba nazi moni droit de l'homme tezobikisa bango. Si Daniel Esafu n'était pas mouru du droit de l'homme, je donnerais mot d'ordre. Et puis bato bakoto sa mot d'ordre wana. Yo beta mutu makofi ça que yo OK na violence. Mais tant moni muta komi na niveau pacifique. Na lobi tant moni muta komi na niveau wana. Obi cause la pacifique, ils ont ba degré nango. Il faut interroger Nelson Mandela. Il faut interroger Nelson Mandela. Il y a un moni Tshisekedi des extraordinaire. Ndeko na ngai. Leader ne Tshisekedi d'azate na mukilo pour le moment. Nelson Mandela mené une élite pacifique, mais il y a eu des ramifications liées de la violence pour obtenir gain de cause. Mais Tiens Tshisekedi est resté pacifiste jusqu'au bout. Matondo mingi bolandi Daniel Esafu penza ndenga kobeta c'était à traiter papa Honoré Ngwanda de nasi. Na kolobango na se parce que balobakango na engongo ekasite olingo yeba explication nango tanga histoire ya balman okoyeba bango ezape makambo eloba makasusu na engongo ekasite na bamboka soki ya ba tata mwasi soki ya bakulutu soki ya banani tokobenga bango po ba belge tobengaka bango banoko. Kasi boyoki ndenge ya beti sete na yango kasi tango ekomi kote ya papa Etienne avandi penza. Papa Etienne aza pacifiste. Nanu amona leader lokola yete.
ye penza azali lidere moko boyoki ndenge asemboli ndenge akumisi yali mabe te ezali malamu po papa Etienne Tshisekedi amulumba ndenge tokoloba Daniel Esafu kote mosusu akosi te po charisme ezalaki na tata wana moto akomi ne mobangembe akobangisa na bamindele na bakanambe na mokili mobimba ye azalaki kaka soko alobi même papa Honoré Ngwanda a reconnaîtraki pouvoir to makasi charisme ya papa Etienne Tshisekedi politiquement hein po alobaki kulutu pesa mot d'ordre po ayebaki ke papa Etienne soka alobi eyokanaka ti na kue nyonso na lobi ya Kinshasa te na lobi ya nini ya RDC omoni ntango Daniel Esafu akokumisa papa Etienne toboyi te mais soki mpo ozwi ngwandiste moko akosembolela yo mpe papa Honoré Ngwanda na nini na bolamo na ye omoni donc kote tokomona makambo oyo ya baisme na baiste epai ezali mpenza pasi mingi soko tuni Daniel Esafu mabe ya papa na biso Etienne Tshisekedi akomona yango te po yoki deja ndenge alobi azali moto moko leader moko nano amoni te akei na ye na balokolo moko na Nelson Mandela mais Nelson Mandela asalaki mwa oyoki ndenge asemboli mais soko ozwi mpe moto ya papa Honoré Ngwanda akoyi biso te papa Honoré Ngwanda azali ndenge ye Daniel Esafu alobi sikoyo tokoki kosala bitumba te lokola ya bamwangaza mwa Kongo boye tokoki kosala bitumba te oyo penza toza nango mikolo ya lelo ezali pasi mingi na motema tokoloba mingi te studio azongelisa biso Daniel Esafu et corps des combattants. C'est un leader extraordinaire. lelo tozomona ete mpona pouvoir en place baolinga bazipa ye me makambo epanzana tobanda koexplikaka mutu oyo kambaki non topanza nteke mpona Tshisekedi ozona na ngai topanza nteke mpona Tshisekedi boya comprendre que c'est un leader extraordinaire. Matondo mingi biso bato tosambelaka tokoloba yoka adoration baye basalaka politique bakoloba yoka moto azo reconnaître ba capacité ba critère charisme oyo ezalaki epai na papa Etienne Tshisekedi. C'est un leader extraordinaire. Daniel Esafu n'a pas seulement tort et aussi il n'a pas seulement raison. Donc ayebi pour la Ndeazoba c'est un leader extraordinaire. Peut-être par rapport il y a ba leader mosusu oyamuni. Mais ce que je battu à Papa Honoré Ngwanda bakoyebisa yo, Papa Honoré Ngwanda c'est un leader extraordinaire. Mais si on est kozala makambo, tokozwa ba congodiste oyo tokoya kosala na bango quand même analyse par rapport il y a interview oyo na ba propos il y a ndeko na biso Daniel Esafu oyo tozo sepela na mingi mongongo na yo zo sentir que il y a makila ya peuple congolais oyo penza zaka ndenge to babuka na kate soki esengeli penza telema mpona mboka na te mais toko sentir pe isme na iste jusqu'à la moelle épinière na niveau moko ya kosakana te esprit kaka ya niata bawana tombola bawana mais on condamne personne ndenge tolobi on donne raison à personne toko sembola mwinda po bandeko basala nini bazonga na nzela po oyo eza ya solo mabe ekoti tokoba. Donc Ngwanda Leloyo a réussi une mission du pouvoir en place. Je dis bien le pouvoir de Kabila, créer la diversion. Tala batuno soto bazozo wa Kabila comme cible na bango. Ngwanda zo distraire bango. Tango muni na combien na niveau wana l'esprit est fort, la chair est faible. Matondo mingi l'esprit est fort, l'esprit est faible. Oyoki ndenge la chair est faible, l'esprit est fort. Bolimi ici, boyoki ndenge Daniel Esafu a bêti c'était. Alobi Papa Honoré Ngwanda azui mission na pouvoir en place donc pas Hippolyte Kanambe. Yako distraire bato yo tout bazotelemela Kanambe. Mais ce qui tokei pe na ngambu ya bato apareko balobaka nini même discours Daniel Esafu alobi bango pe bapesa kango epai na bato na IDPS. Bango bazui distraire bazui mission ya kovandisa occupation na kati ya mboko ya biso tokobenga la République démocratique du Congo parce que bango bazokende de dialogue en dialogue na l'occupation. Maintenant ba oyo ba kolanda basimba nini balanda nani nani mosantu nani nde mosantu te ezali masolo bolanda pe bososola bosimba esengeli etumba oyo bato bakola bato bakoma na capacité ya koanalyser sans fanatisme. Les gens doivent être maintenant capables d'analyser chaque mot, chaque phrase
contexte ya lisolo moto akobetela parce que bato bakotikala kaka bana mike te bodinda kaka na fanatisme hein? Nani nde azokosa nani nde azwi mission auprès ya Hippolyte Kanambe mbutu mabe ekoti eko de combattant tokoba Terminator. Mutu akotisi tribalisme na armée, c'est Ngwanda. Mutu akotisi songi na armée. Demandez les anciens officiers militaires, te diront, c'est Ngwanda. Boni batu ya bomi, bele bakende exil na poto, ils sont aux États-Unis, en France, c'est Ngwanda. Lelo Ngwanda komi mutu. Par quel discours, par quelle magie? N'oublie pas. Oh, bino bakasa Ngwanda za moko batu mso bengo Ngwanda zobuna. Quel est l'apport de Ngwanda? Nous avons obtenu, n'est-ce pas, les sanctions ciblées. Apport à Ngwanda des années sanctions. Mais nous avons vu des Paul Sapou. Vous comprenez? Nous avons vu Moïse Katumbi. Nous avons vu des gens qui travaillent. Mais autant Katumbi aussi, il a géré avec Kabila pendant plusieurs années. Naza Konate. Plus d'une décennie. Naza Konate. Naza Konate. Moi, ce qui m'intéresse, tout ce qui s'élève au nom de ce combat, barricader la route, n'est-ce pas, la dictature qui s'installe. Matondo mingi bandeko nyonso bokolanda babino mwangaza mama lumière Gisèle Lunga kote openza studio abwakilanga mwa loyembo po ekomi na oyo esika tokoloba en tout cas Daniel Esafu abeti sete penza na ba atrocité na criminalité na mabe papa Honoré Ngbanda sana kati na République démocratique du Congo. Mais journaliste atuni e mwa motuna moko ya Moïse Katumbi pe ya sala na Hippolyte Kanambe te. Po papa na biso Honoré Ngbanda za mokpa tumba bango kuna babengaka ye mokongo na koba. Papa Etienne mokongo na njoko. Bango nyonso bato na ba mikongo. Likambo ko. Ezalaka nini baloba moko spirituel toyebi te ye moko abengaka soki maima. Le maima. Na sepelaka ndenge abengaka ngo ya Daniel Esafu. Asa ninde kona biso congolais? Elobeli na ye ezalaka bien. Démarche na bango ezali ndenge nini nako juger moto te nako loba kaka eko de combattant émission ezali penza donc Georges Mbanda Kosa toko sembola toko landa studio betelanga kaka eloko moko ya moke ya Afrika telema nzembo eyembama ekomama na mwangaza mama lumière Gisèle Lunga to teli biso ata plus de 6 millions de morts moke kaka extrême moko kaka ya moke bongo to ya kosembola maloba na Daniel Esafu tango akomi kote na Moïse Katumbi bibero ya monene bimi batia gigoze na serelake na kati po moni soki bapesi mwana miliki kaka ya mai tango mosusu ezalaki mwana amelia kolala penza te omoni mwana Kishasa tozalaki kokamata mwa poussière ya miliki oyo ya serelake to gigoze oyoki kombo otie na kati opesi mwana esali mwa kilo tango akomela bebe akomela kosisa ngo te mbala moko pongi Daniel Esafu boni ko lingola lisabiso boye tango ekomi na motuna oyo lokola bato balalaki mwa moke studio bete bango système ya sutumuka tiela bango mwa eloko moko wana elamusa bango na pongi ya Daniel Esafu alinga beta biso awa Daniel Esafu boni olingo sala biso boye papa ya Daniel Esafu ndenge na sepelaka na mongongo na yo ne ebundeli na yo koyeba te batela biso mwa moke. C'est fini l'intimidation merci nzembo kitoko. De nous faire céder notre autorité. Oyebi, une personne intimidée et remplie de peur, de gêne, de manque de courage. Il faut ôter la intimidation, car l'intimidation est l'arme cachée de Satan. Matondo
Mingi, car l'intimidation est l'arme cachée des satans. C'est fini l'intimidation. Lo yembo e komama e yembama pe e futama na studio na yeme imwangaza Mama Lumière Gisèle Elonga yewa kosala l'émission Code des combattants. Est-ce que nazaki na besoin mbongo ya bakulabo? Nazaki na besoin mbongo ya makilate obetintan. Hein? Une personne intimidée est remplie de peur, de gêne, de manque de courage. C'est pourquoi nous disons non à l'intimidation. N'essayez même pas. Hein? Il ne faut même pas essayer d'intimider Mama Lumière Gisèle Elonga Radio sans effet des congodistes. Non, non, non. Parce que biso toza wana pona sembo. Et bato bazali bana ya nzambe, basimba mana lipata na nkembo, bazali bato ya mwinda, bato ya droit chemin, bato ya vérité, bato ya mpwasa, bato ya intérêt, ya bato nyonso. Matondo mingi, studio songi sela biso kote wana ya papa na ngai Daniel Esafu. Papa Daniel Esafu. Ndenge na lingaka yo, okoko oyeba te, mais soko lokoli kaka mwa biloko moko amikie kaka. Eko sala c'est bon. Tango mosusu kuto pe kozala no président RDC na pire esprit. Mais lokola kaka mwa biloko moko amikie kaka. Tozongi kuna studio Écho des combattants. Pas quelle magie. N'oublie pas. N'oublie pas. Oh, bino bakasa Ngwanda zaye moko batumso bengo Ngwanda zobuna. Quel est l'apport de Ngwanda? Nous avons obtenu, n'est-ce pas, les sanctions ciblées. Apport à Ngwanda zaye na ba sanctions. Mais nous avons vu des Paul Sapou. Vous comprenez? Nous avons vu Moïse Katumbi. Nous avons vu des gens qui travaillent. Mais autant que Katumbi aussi, il a géré avec Kabila pendant plusieurs années. Plus d'une décennie. Nazakunate. Moi, ce qui m'intéresse, tout ce qui s'élève au nom de ce combat, barricader la route, n'est-ce pas, la dictature qui s'installe. Nous sommes d'accord si vous voyez, blanchisserie, Mbamora commune bien. Balobi, moto a refanda na roi. Ce qui a tiki roi, yé panabino, bobombe malam. Pambata yebilo lengenini, makamuni ne legage pa ya roi. Matondo mingi tosana nano koto to sembola. Papa Daniel Bonyo lingo ki na ngambango boy malembe. Papa Daniel Esafu akpakuli papa onora akpakuli. Ndenge ezali wana po nini azali na yango esengeli asambisama aboma bato asala boye. Kasi tata journaliste atuni alobi, mais Moïse Katumbi yo tangi yo semboli yawa. Po atsembola ki Moïse Katumbi tango semboli yawa. Ko sembola na ina Moïse Katumbi nde etindi tata journaliste alobana. Mais yo ko sembola ndeko Moïse Katumbi awa. Kasi ndeko Moïse Katumbi ye pa zaina ba compte rendre te. Ye nde mobeke kaima mopanzi. Ye soki apusani kote na bino aye na blanchisserie. Boko se rappeler nga nazaki koloba papa Etienne Tshisekedi eau de Javel to IDPS eau de Javel. Ate ezali na tâche. Soki ekoti kuna ekomi mbala moko peto. Yango tozali komituna pe yango moni Biblia ekende na biso na Isaïe oyoki mwana na Nzambe. Que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous guide, que l'Éternel nous donne la force. Tika te bayo nyonso ba ko telema. Moyenge benena lolo atelema. Tika te bayo nyonso baza kolinga penza bapesa pasi. Babetali bakuba zinda na libulu etimoli obe bango moko maluba na nkolo. Esaïe eza koloba na biso na Esaïe je crois Esaïe 1 totanga malamu to loba bilobela te. Esaïe 1 na 18 eko sembolela biso nini. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Boyoki yango? Sikoyo, toko yeba te. To bandeli po boko yeba likambo na lingi na sembola. Moteme ko beta duku duku. Venez et plaidons, dit l'Éternel.